Sali mbote na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV. Alors lelo to yeli bino lisusu lisolo ya tata Mimi o to bengi bongo Mimi Kabongo comme azaka tata mwasi ya bana to bengaka mingi mingi tata Mimi po ye tata mwasi national. Alors to tiaki ba image na biso concernant libala ya Mimi Kabongo to tiaki to monaki biso nyonso mikoleleki na chaîne na biso ya Irsil Botelwa TV soki o kiti kaka se o komona ba video o to tiaki pona Mimi Kabongo ndenga zo sala ba répétition pona libala na ye. Alors bate belé ba poser ba question, bate belé ba commenter, bate belé ba contacter biso pona ko informer biso nani oyo azobala Mimi Kabongo et puis pona ko éclaircir biso. Alors yango wana Irsil Botelwa TV azongi lisusu liboso na bino pona ko éclaircir bino ko lakisa bino ko yebisa bino qui est tata Mimi et puis azobala nani. Alors, pour commencer, si vous êtes nouveau na chaîne Nabiso Kande Toloba, ce zambano ya liboso, au tomber na chaîne Nabiso ya Irsil Botelwa TV. En tout cas, je vous prie de vous abonner. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et kosala malamu mingi chez nous. En tout cas, to finga raté, to lobela rapé, ma be abatute, to lobela kaka vérité, comme to yaka kopio sa information Nabiso concernant ba comédien Nabiso concernant tout le monde. Alors toya kanaba news na Irsil Botelwa TV comme toza ba panzi sango nde toya ka pona kopanzi la bino sango. Alors lelo toye lisusu lisolo ya Mimi Kabongo tomona ki soki okiti kaka na se okomona na chaîne kaka oyo okomona répétition oyo Mimi Kabongo banda ko sala libala ya tantine Mimi eza bientôt. Libala na ye eza bientôt. Alors batebele ba komeli ngai est-ce que tata Mimi azobala Modero to azobala Montana Kinunu. Alors lelonga pe na ye liboso na bino pona ko éclaircir bino relation nini o tata Mimi azaka nango na Modero et puis relation nini oyo Mimi Kabongo azaka nango na Montana Kinunu. Oui, toyoka ka banungu concernant ya Modero. D'abord premièrement Modero aza acteur ou à salle théâtre na biso za comédien ou à salle théâtre na biso a jouaka mingi to ebi ya modé alors so lingo zoka référence ya modé na théâtre ok kana rolia po ya modé alia ka vraiment mingi ya Modero a salle na théâtre na ye a salle ka njonjing a salle ka vraiment ma kambu ebele Modero soko ebi ete Modero azana mo libandi boye ye kota ko lia vraiment izarabaje na ye. Alors période moko ba nungu ebimaka kande basango ebimaka na ba comédien na biso po bango pe bazaka penza batama kambe belebele basango moko ebimaka période moko ke Mimi Kabongo abimaka na Modero et puis esalamaka be émission nango elekaka Mimi Kabongo alekaka na émission Modero pe alekaka na émission mais ezalaka vraiment confirmé te ba confirmaka relation ngote ba lobaka ke Mimi Kabongo abimaka na ya Modero mais relation ngo ezalaka confirmé te. Alors ngape Irsil Botelwa moyenne ya ko confirmer bino relation wana ezate po ezalaka confirmé te. Alors tangu toyoki sangwa Mimi Kabongo azobala comme baza ba star makam na bango ebomba mate makaba ba star ezaka toujours polele ezaka toujours posa. Alors batu pe bayaki ka koloba batu pe bayaki ka kokomela biso batu pe bayaki ka ko éclaircir biso ke Modero azobala na Mimi Kabongo. Alors c'est là enquête nanga tant que mupandi sango na sali ba enquête na contacter tata Mimi na luki koyeba pour votre information Modero azobala tata Mimi te ezaki relation ya kala esi la nango donc Modero na tata Mimi bazana ni relation moko amoureuse bazana relation moko te ya bolingo tata Mimi asala chemin na ye na ndenge na ye et puis ya modepe asala pe chemin na ye na ndenge na ye ezaki relation o bayeba na ka mais relation ya bolingo ezalate entre tata Mimi na Modero oya sala ka théâtre bazana relation moko ya bolingote. Alors tata Mimi azobala mobali na eto mona tata Mimi na bémission aboaka ka ton Léon aboaka ba tonte belé aboaka ka Montana Kinunu o babengi Montana Kinunu de tata Mimi yes to yo kakaye batu nyonso o modunani tata Mimi aboaka ka na théâtre na eza batu nsusu babinanga te Mimi Kabongo azobala nani tonton Léon Mimi Kabongo azobala boy Mimi Kabongo azobala boy.
Mais pour votre information, Mimi Kabongo azobala Montana ki nunu pona ko informer bino mobali na ye eza Montana ki nunu to ebi tata Mimi ana bana na ye o abota jeune fille na ye auta kosilisa déjà classe donc azana ba grande fille na ye o bazwa kaka kitoko na ye moko Mimi Kabongo to mona kaye to sepelaka na ye aza comédienne moko ajouaka kitoko makasi en tout cas a incarnaka vraiment rôle na ye donc très bien donc aza mutu moko ajouaka vraiment kitoko donc kota ya ko incarner en tout cas a incarnaka très bien donc ajouaka bien alors karande bomoni Mimi azaka nzunzu karande pe bana na ye baza nzunzu donc aza fille moko donc aza fille moko pesa donc aya mobimba mi pesa vraiment vie na ye na musala o asalaka le passé na ye ezalaka mwa bien te bato bayaka to monaka bato batala ba télé réalité tata Mimi to yebi de passé ya tata Mimi ndenge ezalaki leki na mwa ba vie moko a souffrance ti lelo ye moko lobaka koma mama lopango a souffrir pour akoma mama lopango mais ça le passé ya mutu nzambe ndalika kolekisa biso na ba situation mususu mais lelo tata Mimi azobala oui eza vérité que tata Mimi azobala batebele bakomelinga irsi botelo ya TV makamso le beza nango vérité te tata Mimi azobala te nani informer bino en tout cas siko pona ngana tu no bino est-ce que Mimi Kabongo po abala il faut aboma moto to poto zela ye moko aleki na be émission zomi après le biki azobala oui to mona ba émission o Mimi Kabongo sala lobaki azobala to mona ngo komana Mimi Kabongo utala ba blono nyosa ko lobaka ke azobala mais ça fait déjà longtemps depuis Mimi Kabongo azobala ça fait vraiment longtemps et il est li kambanga bandeko ko kisamate mais pour nous informer bino ke Mimi Kabongo azobala donc alobaki bien que après libala coquette et kozala libala na ye donc maintenant et comme isko tourna ye siko vraiment azobala donc 2023 oyo et kosila nango te to préciser les bino date te mais 42 to yaki na ba information pour na ko ya ko préciser bino ba information to ko yela bino pe sur date ya libala ya tata Mimi. Alors Mimi Kabongo azobala ya modéro te. Alobi c'est faux, archi faux, azobala ya modéro te. Donc ce que zaki relation moko ya kala et si la nango donc azobala ya modéro te azana relation moko te na ya modéro na minute o donc zaki eloke le cas déjà donc ça fait déjà longtemps donc ezali comme ya kala et le cas. Ce qui botali na télé réalité o basalaka tata Mimi o babimela ka brisque. Ezaba likomo le cas ba série wana. Donc Mimi Kabongo azana ni relation ya bolingo na modéro donc azobala na ye modéro te ya modé azobala Mimi Kabongo te Mimi Kabongo azobala mobile mususu donc c'est ça Mimi Kabongo azobala na ye mobile na ye mususu Mimi Kabongo azana relation na ye mususu relation na ye ezaka na théâtre te azobala ni mobile wa sala théâtre azobala ni mobile wa za réalisateur ya ba théâtre azobala na ye mutu ya théâtre. Donc c'est ça yango na linga kina ya ko éclaircir bino pona lisolo ya tata na biso otobengi tantine Mimi so na so benga tata Mimi po to benga ba ba tantine tata Mimi donc azobala na ye comédien te azobala mobile na za comédien te azobala na ye mobile na ye normal donc Mimi Kabongo ye wana Mimi Kabongo boyebi biso nyoso to yebi fille de ouf wow to yebi bien en tout cas ajouaka vraiment bien ye idole na ye ezalaka Mama Mindondo que son âme repose en paix donc Mama Mindondo nde azalaka idole ya Mimi Kabongo alors tout le monde na Mimi Kabongo ajouaka vraiment avec sagesse sagesse kana buzoba oya jouakana ajouaka ngo kitoko makasi ayebi comment ajouaka barole nyoso o bapesaka en tout cas akotaka vraiment na scène akotaka vraiment na scène azana ba carrière ebele abandi théâtre na lelo te abanda théâtre vraiment kala abanda ngo bo mwana donc ba neto ko préciser te mais abanda yango vraiment bo mwana donc eza penza musala na ye ya lelo te abanda théâtre kala donc ayebi makamba théâtre très bien et puis alobaka akotika ka théâtre te donc quelque soit le là bazo bala mobala poto akotika théâtre te oui to mona ba comédienne na biso ebele bazo bala mibali kara ya poto coquette ye wana mobali na yazaka na poto Fanny Masudi ye wana mobali na ye na poto nani susu Mimi Kabeya ye wana mobali na ye na poto
toye lisusu na nani na ifoku Renate ye wana mobali na ye na poto toye pe na tata Mimi Kabongo ye wana pe mobali na ye na poto. Alors toyebi te soki botikela banani ba théâtre yango toyebi te. Toyebi te soki bokobanda koyaka kosalaka théâtre toyebi te. Diane Kamwanga ye wana pa balaki mobali na ye pe na poto ye wana kutu azoyoka na lisu te na ba théâtre. En tout cas auti pe kobota aza wale. Oh, félicitations à Diane Kamwanga. Alors, lisolo on a ele bino lelo ezaki pona tata Mimi. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, au s'abonner, au commenter, au liker et ko sala biso malamu mingi bande koto partager kata ngo sepeli na émission, au partager yango, ko partager et ko longola nango yo kiyote eza nango gratuite. Alors, merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci na bande ko nyonso o bazwa kitan Yakolanda Irsil Botelo. En tout cas que le Seigneur vous bénisse. Bisous, bisous, bisous. Bobo sana ko likete, bobo sana ko pesa ba remarque na binote. Alors so posa na conseil, to moi liloba moko olingo loba epa ya tata Mimi ko bo sana te ko komango na commentaire, tata Mimi akotanga yango. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Bye.